HP Media, la chaîne qui vous édifie. Shalom peuple de Dieu, les amoureux de la grande chaîne HP Media. Merci beaucoup pour la confiance, merci pour la fidélité, merci pour la news pour continuer pour ça. Merci pour vos remarques, merci beaucoup pour vos commentaires, merci en tout cas pour na mentionner na outil koluba. En tout cas, les lots sur ce plateau, je ne suis pas seul, je suis avec un homme de Dieu, je suis avec le prophète Lissu Nzambe. Le prophète Nabi, à qui j'ai dit shalom prophète. Shalom papa Nata. Boni papa. Oui, Nangolo, ça va. Dieu nous fait grâce. Nicole Belé. Ah, papa Moussala Nzambe. Merci beaucoup à maman GH et à papa Ozeamani. Merci à tous maman. Merci à groupe Mobimba, les adorateurs du Christ. Oui, Kambami na maman Chantal Niembo depuis l'Allemagne. Merci à maman Patricia. On est là, on continue toujours na ba conseil na bino, excusez, na ba commentaire na bino, na ba message na nos autres na yango zo saleke. Tous à la vraiment haut tous ali. Papa, mbote pe na batuni bala misatu o bazuli ba ko Rolanda biso na ngonga. Merci papa Nata, mbote na ba Christ nyonso ba se disposaki pour na Rolanda biso. Nzamba pambola bango pe na batu nyonso oyo ba sepele ko partager les émissions oyo Nzambe azanga te pambola bango. Merci. En tout cas merci. Le col là-bas Christo, la Bible nous dit c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. On ne peut pas parler de la part du Seigneur sans pourtant mettre l'esprit ou mettre Dieu en première position. Seigneur qui m'a assisté biso, zala Nzambe katikati na biso. Nyonso e olobama awe zala ka pona lokumu na yo lokumu mutute. Musika na biso fox nyonso eza yote. Ezala musika au nom de Jésus. Tika makambo oyo to loba message oyo eza pona ko édifier, pona ko orienter, pona faire révolutionner encore peuple na yo pona ko lukelongi na yo. Et na kombo ya Yesu Christ nde trobi amen. Amen. Ah papa boni bana nyonso Nzambe ya église. Oui, l'église ça va. Bana nyonso ya Nzambe baza bien. En tout cas. Mukolo na bango le roi Yesu azobatela bango. En tout cas, mais nakati losambo na okende obwaki libanga lelo message eza ko révolutionner bana Nzambe. Wana matumbo liki nakati losambo. Bon, en fait nakata prière ezaka na jeton te. Mais ce qui message eza pour nous révolutionner bana Nzambe eza mabete. Parce que nous sommes là papa Nata pour nous luka ko la musaba na Nzambe musu baza kolala. Parce que infiltrer tellement bakoti belé na musala Nzambe yango toko kanga maboko te et toko kanga pe munoko na biso te. Il faut te faire révolutionner bango ba comprendre que à place sur eza place toko cha lokolo te. Donc eza na sens wana. Merci beaucoup, merci en tout cas car ande bo mesana nde tolobaka eza kaka moko ya makambo oyo nkolo atinda biso to sala yango nde to sala. Tu es arrêté pour nous faire la publicité na biso, tu es arrêté pour nous comme un fanatique ya moto moko songolo kasi tu es kosala mosala nkolo ezali nini mosala nkolo ezali solo bokende esika nyonso. La Bible dit allez partout dans le monde prêcher la bonne nouvelle et faites de tout le monde mes disciples. Alors yo occasion ya koyamba biso vraiment na ndako na yo to ebité na moyen nini et c'est que tu comme ici pe sango epai na yo. En tout cas landa biso na bokebi papa tout bétano lisolo muké message peut savoir la différence entre message de Dieu na prophétie. Commençons par là. D'abord ezana boké c'est ni penza ma cité parce que lorsqu'on parle de message de Dieu eza lilobo e utipe pa Nzambe. OK. Prophétie pe ezali lilobo Nzamba tchaka kati ya mutu po aloba na part ya Nzambe. Et donc eza penza na différence cité. Parce que message au topé ça la prophétie aussi est un message et message au peu de terre est la prophétie par excellence. C'est la parole de Dieu. Donc nyonso eza eloko moko et boke seninango et ezakaka parce que toujours kutana na bato yo
bazoye bate ko pesa biso vraiment message ya nzambe nde bazotia lokuta na kati ya makambo oyo eza ya nzambe nde yango ezotia bana nzambe trouble mais message ya nzambe na prophétie nyonso euti epa nzambe au moins euti epa nzambe te mais lokola euti epa nzambe eza maloba ya nzambe nde moto aotransmettre donc mosali ya nzambe aotransmettre yango epa peuple ya nzambe otaka bapasteur trop ozalaka nkita bapasteur mosusu to ndenge to baprophète mosusu en fait na vie eloko nalingaka te lokola rankine eza te nalingaka rankine te en fait papa nata mosala na biso ezali koluka oloba vérité na bandeko oyo baza bana nzambe oyebi lelo bana ata bana nzambe ebele bazwa degu ya kobenga basali ya nzambe bazwa degu ata mosusu aza na problème aza mpe na posa abenga ayoki liloba nzambe mais à cause ya mabe oyo bato mosusu basala esali ke ekomi olembisa moto mosusu akomona émission bo alandi na ye aza mpe na problème moko akobengo mpe asoumettre problème wana mais aobanga po baescroka ye bayiba ye siko biso tokovanda kimia bino mo bobebisi makambo yango bino bokomisi youtube ondire esika yo osala mbongo. Voilà pourquoi moko mosusu na répondre yo na question na bi nalembaka na nga kosala kutu baémission jusqu'à ce ndeko moko yo pesanga conseil bi na bikolemba te soki tolobi totika bango na mabe oyo bazosala ba oyo basala nzambe te quelque part bazonuire biso nyonso vaut mieux toleka tozoloba vérité bana nzambe bango mo bacomprendre ke oyo aza ya vrai oyo aza ya faux parce que c'est lui qui a l'esprit de la discernement ana facilité à comprendre papa nata muto ana molimo nzamba solo pa nata ndo vandi boy attendez to sola na si vous avez l'esprit de Dieu oyeba ke malobo na be olobe alukuta malobo na be olobe za solo. Merci beaucoup papa to bana no boy mutu moko boy o awutini na mokili oyo aye pa na nzambe to aluki ko ye pa na nzambe par rapport ya maloba na yo par rapport à ce que Dieu a mis en vous et il a été édifié. Il s'est dit bon voilà désormais et natiki parce que bino nyonso boya abolobaka de la part de Christ. Maintenant ba obenga ba téléphone et commis oh non avant le sambo tinana nous 57 ça qui a lo soto que non ta borfelin bino tout beaucoup na borfelina. Parce que mutu moko boy oyo il s'est pas encore converti. Juste au nzamba tekati na yo ya onde epoussé ye apusa na pembeni nkolo atika nyonso ya mabe. Parce que malchance akutani mbala mona mutu mabe mutu bongo il n'a pas d'abord la discernement en lui parce que il vient fraîchement du monde. Aluka s'est converti akutani mutu mo bongo moi teke bo perdre a ondimela la sunzambe te boloni nini kati na ye. Yango moni Patrice Obi je cherchais le monde je l'ai trouvé dans l'église. Donc on comprend que mutu moko boyaza malade papa na tambole papa gynécologue atambole papa minganga a dépenser bambongo ebele atika lisu na eloko te aye pona biso basali nzambe nzamba tie biso poto pesa batu kimia mais au contraire yes olobi venez à moi vous tous qui êtes fatigués chargez je vous donnerai du repos mais au contraire biso do pia lisu bana nzambe repoter to comment surcharger bango oyoka muta bengi muta azana na problème nano yoki problème nete nano sambeli pe pona yete mbala moko nzamba yebisi ngai tindela biso 50 sac ya fufu toke ne kolesa batu boye na tunia nzambe ambande ko mona nanu te problème a muté pour apaiser solution nzamba o mona ka sac ya fufu vraiment tayo moko so à cause de toutes ces choses papa nata yango esali ke bana nzambe bele bango mobanga obenga batu donc aolanda biso boye ayoka biso somo abina yoki na ngali do banzambe na suka ta wana nalandi mama moko boye abengi ngai na mukili ya poto je crois so na bosante na Londres yoka liloba mama wana alobi na otanga kombo na ete obi prophète na yoki message na yo na simbami osambela pona ngai mais na bande ko banga depuis kala lifena benga yo mais na risquer oye ko ye ya parce que makambu bande ko no basali ngai wana mwana nzambe mto yebisanga bongo oye ko ye ya na tuni mama nzambe komi risque nini mama problème ino bi ali boso mutu na benga ayebisinga église ezobima babwaki biloko libanda tindela nga $800 na tindi wana kutu sujet na nga na pesi nano ayebisinga telo na pasteur nini papa na ye na nga otanga bakomba bakte merci allons-y les na tuna ega donc tant alobi bongo bi ya mibale su na tindi obi il faut que ne ko tala ba orphelin siko no bi obi papa na tinda mbongo $1400 bake ko tala ba orphelin na mona ta photo te elo te place pe batela ba orphelin on na mona te et sili landela nga na ba prière na goma obenga ya mbaka suste so ika na benye elo mususu oyo na mona mabe yango église nzambe ba faire attention bango bazalaka so bengi bango na sana retraite rabababa ya lukuta
Parce que tu lui as fait déjà donner quelque chose. Ça, c'est la prière au sein là aussi. Il y a un enfant qui on a la retraite. Comment ils sont bien comme ça dans la retraite? Il y a un repose à la base. Mais la Bible nous dit qu'il faut dénoncer les œuvres de l'ennemi. Mais bien sûr, c'est ce que je suis en train de faire. Mais que dénoncer sur le temps merci, on continue. Prenons un peu la Bible dans le livre des 2 rois, chapitre 6, Tobandara na 3e verset. Tobandara na tangi ngamoko. Merci. Et l'un d'eux dit, consens à venir avec tes serviteurs, et il répond, j'irai. Il partit donc avec eux. Arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, ah, mon Seigneur, il était emprunté. L'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, les jeta à la même place et fit surnager le fer. Ah, on a bêti le solo nini, et ça le solo, il y a bana, je pense que c'est bien. Très bien, papa. Merci beaucoup. Au moment où il y a un problème na bango et pas l'homme de Dieu qui était Élisée. Et le prophète Élisée, qu'est-ce qu'il a fait? Tellement que le fer, oh, Ezaki a battu, il a bango, Ezaki a prêté, Zoaki yango, Bayaki nango, Bakota qui déjà un problème. Ce que l'homme de Dieu avait fait, Azuinzete à bois, Azuiji à 4 mois parti mort à bois qui n'a pas été, yango bois wana et récupérer faire à bateau ko ya na mai. Directement to benga oni après si solution na problème ko ya kina yango. Mais aujourd'hui les hommes de Dieu vous n'amenez pas de solution na vie ya bana ensemble. Il y a eu des bateaux ba procédés yo o ba leki moi mingi. Tout le monde parle coronavirus. Oh non, vaccin. Bon, si que bateau aussi bazu vaccin. Basala nini. Première question. Deuxième question. Les locaux ont voilà. Parce qu'aujourd'hui, je reçois aussi un prophète de Dieu, au nom de prophète Nabi. Qu'est-ce que Dieu a dit pour makambo ono soit vaccin? Parce que bananza mi bazomi mana poto trop. Oya lobi boye, oya zomisi boye. À vous, papa. Ah, papa, Nathan, merci. Mais là, liboso na sepeli parce que na moni otangi Bible. Mba liboso na mona na émission boye, journaliste ya tangi Bible. Donc c'est que bino be boza contre mabe o bandeko mususu soit disant basala nzambe basala. Avant que vous soyez journaliste, tous en ba chrétien. Merci papa na ngai. Nzambe azongiselo ya mingi. Amen. Kolemba te bandeko pe koyamba. Tokenda ka boye ko bandozela biso penza malamu. Po mingi baya kaka gangi ya PSP vexé te Bible pe atangi te alobi ka ebele. Notre problème c'est quoi papa Nathan? Tokoki kolobela likambu te soki nzamba tindi yo toke lobela ngo. Très bien. Elo ali boso. Makamba COVID-19 na makamba ba vaccin na yango. J'espère depuis na bandi ote ya baba na nzambe. Na on a kota na makamba ba COVID-19 te. Na lobela ngo pe na note. Parce que lokola nzambe nano lobela na ngai lokote. Na zape na droite ya hotelema. Omona lo ezo boma biso lelo ezani papa Nathan. Musali ya nzambe nyoso omi na posa na leka na loba na pia message. Na ba o nzamba pia bango na me. Atinda bango te basala bongo. Tozo na Bible. Ésaïe chapitre 61 premier verset. Bible lobi l'esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oué pour annoncer la bonne nouvelle. Guérir les malades. Omoni nzambe so asopi mafuta dikola mutu. Atinda mutu mission. Lorsque Bible lobi pour, eza déjà bit mo qualifié. Parce que ebele ba sopela bango mafuta, mais on nzamba yebisa ya sala, ayebi yango te. Yango omona lobi apesi prophétie boye kokisa mité. Lobi asali boye kokisa mité. Ils ont là seulement pour nous troubler ba nzambe. Baza race d'antichrist parce que quand na bango il n'y a pas l'esprit de Dieu. Pour ceux qui nzamba sopi mafuta likono papa Nata. Eza na biti mo songolo. Siko yo yebisa ngai. Oyaka na ba émission, oyaka na télévision, le kana média ko pesa ba message. O eza faux, eza fondé na ba pensée na yo. Oyebi lo mona zo kapasi pour na basali ya nzambe. Liloboyo na lobi yango au nom de Dieu. Au moment où on sala ba aventure na ba ama bato nzambe, il y a un homme qui s'est sacrifié, o ya payé prix ya bomanzo to na ebomo ilaye pour gagner ba amwana. Tant yozo zo ba ama bato nzambe. Ozo ba no manipuler bango, ozo ba no maltraiter bango, ozo ba na ko escroquer bango. Yeba ke mukolo na bango Yesu azali. Bo sambi sama parce que bozo simba ba ama bato nzambe. Bozo maltraiter bango. Et là que so bo mabiso ngwana papa Nathan. Yango moni trouble o ekoti na kata évangile. Oyebi joueur o ya ebi obeta balete, ebi poste nete. So bo na terrain, a osutu ka obeta ba poste nyonso. Bo kute na 6, bo kute na 2, bo kute su na 9, bo kute na 7, ya ko tourner terrain mobimba. O kangisa mu nyonso. OK. Bo oyeba te na hotel mela
wapi problème eza yango wana ebele basala nzambe bande na message te nzambe apesa ye Ok. aye kaka bandi oloba covid-19 ya solo eza makambo oyo prophétie esi epesa yango depuis kala lokwa prophétie esi epesa yango depuis kala et eza malamu mpona biso toluka osunga bana nzambe covid-19 eza pandémie moko pirement satanique et lokola eyaki mpona oboma nzambe akotika te atelemisi mpe bavrai serviteur ya nzambe oyo bakolobela yango papa eya na bato misu nzambe abengi aza évangéliste mosu aza paster batela bapa te eya na baporte parole ya nzambe lokola banabi nabi nazobaka oyo yanga te nabi veut dire porte parole de Dieu oyo nzambe alobaka na bango bokende koloba boye boke koloba boye lokola baeli kende koloba boye loba boye nga nzambe nalobi boye mais lelo tokomi na baporte parole akomi mutu nyonso musu nzambe atindi yo encadré kaka bapa te mais nzambe atindi yo te mpona nation atindi yo te mpona monde pourquoi otya trouble na kati ya église ya nzambe ntango Macron azopesa ordre alobake le bête maintenant arrive Le bête est là. et là plutôt ntango aoloba bongo azalaki na soni te mutu nyonso alandi yango pour dire que bavaccin wana eza pirement diabolique oui ce sont des esprits oyo bazwa injecté katikati ya bato po diable akomi na suka kala te papa na ngai enlèvement eyozala esalama yango aoluka bakandidat bato ni aoke na bango yango bakomi kooblige bato bazala bavaccin wana na landi bato ebele balongwe misala soki oza vacciné te osala te osomba te or omoni vent oyo ekende lokola accomplissement ya prophétie ya 666 mais eza débit na yango eza yango te. Mais depuis, c'est qu'il y a depuis ça déjà bandit. Oui, mais ils en ont yango pensate. Parce que mon peuple aujourd'hui est un prophète. Et le camarade va vaccin. Quand on a mon lobby et le canango. Et si manango peut monde entier. Ba vaccin oui. Et ça n'a pas payé musu ba ba ozwango. Je dis que to romi ko bombela bino ba message na bino nyonso bozwa na ngo. Yango moni nazo ba bien bomba makambo na lobby. Les gens ont musala nzambe oyo ayisaki bato nyonso poto oh non bozonga d'ici février bokoma ba umbuso botikali na poto lelo oyo to na mois d'août eso bien papa nata o wana za porte parole nzambe te o wana tika ya sala musani évangéliste ya oloba babilo mususu likambo etali ko loba ngai pe na tangi ko mama na tangi ko mama tuti na pe na cité ko mama na tangi pe o te so ni na évité so na monde entier évangéliste aza moko. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chers internautes. Nous allons continuer à solo. On continue avec l'œuvre de Dieu. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et nous allons amener rien d'autre que la vérité. Notre Jésus-Christ, il est le chemin, la vérité et la vie. Du coup, quand on pratique la vérité, c'est que tu as tamboula na kati ya alima. Ngola ksanini, ngola que tu as vraiment na makolo ya Christ le kola baye koli. Qui est donc un disciple c'est seulement celui qui marche dans le pied du maître. Celui oza muto ya solo zo tamboula na makolo. Donc oya fandi na makolo ya nkolo na ye wana des disciples. Tozo meka osaka bon. Papa sikoyo ye wana lobiki vaccin eza déjà débit. Il y a le rôle en ligne à 666. Si on prend un Christ ou un chrétien, ils ont été vaccinés parce que parce qu'ils ont perdu Moussala, parce qu'ils ont qu'est-ce qu'ils vont faire? Remède ni on zambati na porté na bango. Merci papa Nata. Naye oloba de la part du Seigneur. Merci. Naye pona osenga batumbongo te. Naye pe pona koloba makanisi na ngate. Nazoloba de la part du Seigneur. Oucho tanga verset mo na sepeli nango mais to baksa suna verset 2 Rois chapitre 4 verset 38. OK. Atato tanga ngo nyonste bandeko ba olanda biso bazwa 2 Rois chapitre 4 2 Rois 4 verset nango 38. 2 Rois 4 38. Zulanga verset 40 comme ça le reste bana nzamba otanga ngo atana bandako. To tangi na kombo na Yesu. Pardon, Zulangaï, verset 39. 39. Ok. Amen. L'un d'eux sortit dans le champ pour cueillir des herbes. Il trouva de la vigne sauvage et il lui cueillit des coloquintes sauvages. Plein son vêtement
Quand il rentra, il le coupa en morceaux dans le pot où était le potage, car on ne les connaissait pas. Excusez-moi. Donc, qui t'en a verset 41, mais oh, ils ont média, photo c'est la R, dans le bon on a monogo, bananza me batanga. Bible lobi, Élisée a commis na mboka oyo. Nzalezaki makasi na kata mboka oyo. Le rôle nzalezaki makasi, ba fils de prophète ba vandi pemene Élisée. Donc ba vandi pemene Élisée, Élisée yeko pesa ordre. Ordre nini Élisée yeko pesa, apesi ordre ayebisi bango, bo salela bango eloko olia. Ayebisi bango bo zwa po. Loko a moi bassin, abi bo salela bango biloko olia. Abi tango bazwi biloko ba tiena kati ya po, ba bandi oluka osala basali yango. Et Bible lobi moko kati na bango awute bilanga. Ayebite ake ko buka banzete ya mabe banzete wana ezaki na poison. Tango aye nango asangisi yango na kati ya biloko na kati ya sani ya biloko ya malamu il fallait balia. Tango asangisi yango na kati ba Bible elobi bien ba yeba kité, c'est là où est notre problème. Le quoi ba yeba kité ke biloko ba sangisi na kati za na poison. Tango ba bandi kolia ba yeko constater ke biloko to lia poison na kati sani. Ezali Bible lobi ba gangi. Bobi poison eza na kati ya po. Kufe kote libiso. Tango ba yeko ganga bongo ba kepa Élisée. Baby c'est Élisée si to lié poison. Mais Élisée a kokia ko bando condamner bango de sauter papa nanga. Il fallait Élisée ablouquer la bango solution na minute wana. Le mal c'est quoi? Tona basali nzambe oh ils ont là juste pour nous condamner bato. Ba makasi osenga bato bambongo mais baza makasi te opesa bato remède la solution. Baza makasi na makamusu mais remède la solution baza makasi te. Tant Élisée a moni ndengwana ebisi bango bozwa farine bo chabolia liwe za suste. Bible bi tant bazoli yango ba yeba eteke poison na kati. Vaccin o ba te belé pe ba yeba eteke na kati nango il y a d'autres esprits papa nata. Ezo mutu na makila. Makila eza âme. Donc toutefois ezo kota yo na kati wana eza lokola ozo perdre âme na donc ozo sacrifier âme na pas Satan le diable. Bien sûr que oui, mais yo kanga ena muta sopa makila ne pona osomba ba âme na biso. Si kotango mutu esi azui yango na place to condamner to bando ko yo kise so muté ma pasi. To lukele solution. Solution tant on azo sambela nzambe. J'ai dit bien tant on a sambela ate na lalagi ange abimeni nga menga na océan. Nzamba pesi remède. Nzambe ayebi singa papa. Oui, ils ont essayé de me marier pas ange. Oh, ils ont nzambe mutaibisa inga papa na ngai. Simo ki mbangu pete mtabimeli. Papa na ngai. Totika non papa Simo ki mbangu c'est patriarche. Monia. Ki mbangu aza koko na biso. Yango moni ba fo basali nzambe wana o bana beat te. Babandaka liboso ka koleka boye. Na lali na butu na moni ale moloto bakangi ba chaîne. Na moni basali boye, mamola nga kufa boye. Balongo na bandoto bamoni ke succès na ngweza lisute. Ba komisi ko diembele papa Simo ki mbangu. Yango moni na zongi na liseso na bisaki. Joueur wa yebi poste nete. Na kata terrain ando baluka kaka bomoni na neuf bomoni boto yango mona air moi changer place akomi pasteur bango wana nde tozo kolinga te batiela biso trouble na kata évangile. Tant on a bandi osambela pona yango j'ai pleuré même. Nzambe ayo pesa ngai Apocalypse chapitre 6 verset 6. Apocalypse chapitre 6 verset. Bande ko ba olanda biso bazwa Apocalypse chapitre 6 verset 6. Yoka remède nzamba pesa ngai. Broko sabatu bazwa soki nini Apocalypse 6 verset 6. oye tikali babenga yo po oyebisa bango bino tozali awa na nzambe obima na poise tangela biso papa ebima te ngande mutu nazokoma ngo totangi amen nzambe. Et j'ai entendu au milieu de 4 êtres vivants une voix qui disait une mesure de bleu pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier. Mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. Remède yango. Remède yango. Bandeko esi bazui vaccin. Na oloba bien. Bandeko esi bazui vaccin. Nzamba lobeli ngai. Jean-Baptiste, Jean plutôt, tant azomona vision oyo na Apocalypse. Nzamba bino tu prends ces mesures de bleu. Tiens boy, zo mesure boy, tiens boy. Mais aye ko suki sana suka na yango. Obi ne faites pas le mal à l'huile au vin. Pourquoi Nzambe depuis na vision ya Jean abande ko lobake bo sala mabete na vin pe na huile parce que Nzambe ebaki ke pandemie eboya. Makambe boya oyo esenga solution. Yango bo sala no mabete na biloko oyo pour na biloko ne na obikisela bato. Remède musu ezate o eza remède ya solo eza Bible. Nzambe obi na nga bana Nzambe
bazwa 20 bazwa na huile bako utiliser yango et na lobite obenganga 20 sans alcool 20 sans alcool papa Nathan bazwa 20 bazwa na huile d'olive avant ola lo sambeleli yango pendant 3 jours na 3 jours o sambela yango avant lala ozwi ndambu ya verre ya 20 omeli ozwi lisu ndambu ya huile omeli pendant 3 jours Bible elobi nanga et tolongaki na nzela makila Yesu Messie. Le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Ce qui va injecter le mabe na makila na yo. Makila Yesu yana capacité olongola ngo papa nata. C'est que muto a osala service yo. Bazali sou na point de contact na yete. Esprit ezo contrôler pour na bango na enfer pour na boma bango et simba bango li souté au nom de Dieu. Et un remède musuté ba na nzambe muto a kosote. Zoa huile d'olive, zoa na 20 sambela pona ngo na bide obenga ngai po na sengo mbongo te na bi okosa la foi na yo sambeli pona yango soko sambeli pona yango ombeli yango pendant 3 jours nzamba ko visiter yo elora mabe sala mate bande ko pe nanu pe bazuite ba ko sala ngo par la foi parce que ezalo la antivirus ya COVID-19 et tant batu ba ozo yango ba obela ka lisu maladie wana te on est analyse mais c'est Dieu qui vous a parlé bon vexé pe ko za so analyse papa nata non on a tout ça les analyse par rapport à nous botangi ba théologie au sangi nini wana otangi vexé wana au sangi so no c'est que oh ya moi. Merci beaucoup. La Bible nous dit toute écriture est inspirée de Dieu. Nous sommes arrivés vers la fin de notre émission. Merci à très chers nos téléspectateurs. Merci beaucoup à notre chers téléspectateurs pour la confiance. Merci pour la fidélité. Merci pour tout ce que vous êtes en train de faire. Merci pour vos commentaires. Merci beaucoup. Et nous sommes là toujours pour vous amener, ainsi dit l'Éternel. Papa, est-ce que le message monzamba repé ça est un appui biblique? Kasi omoninga sepeli tangu to solano tangi vexé biblique. Bande ko misusu pe pe bayara tangi la bango bongo ezala bien. Parce que ben inspiration bazo pia biso ezo la saka ezan nzambe te pourquoi? Po subasima na ngo ezan Bible te. Donc muto ayekamba moko obozo mafuta ndika likasa mo bo benga nganga mono pe. So des escrocs papa. Mais bien sûr. Papa zela non on a fini te na zolo ba obazali zela. Ponzamba sauver batu. Il faut nzamba bando yebisa batu ke boya na kuku. Papa on a essayé de donner besoin ba amanzambe te. Muto ya zana besoin sauver ba amanzambe. Christ ya ki ote ya évangile obi so moni tata omoninga omoni tata. Abomba te aloka na batu na pembeni te. Lelo ezo bomba biso ya mwana. Ils ont besoin de baso mamituka, baso mama mapango. Ebi ke tango benga yesuka nango likasa wana ngamo mtu nazana ngo tinda mbongo tang. Lukuta sont des escrocs. Verset biblique que Dieu m'a dit, c'est ça. Aïe, ça biso likasa ni nzambe bisi. Feuille de riz. Ah papa, omi nzambe nanga. Yesu azonga ni kaka. Ah Yesu. Papa, eza mutuna moko na otuna na suka. Nga na hotel mananga otika o clôturer émission na Losambo. Je suis pas votre dernier mot par rapport à cette dite émission. Le basuka nini onzamba tio na motema pona to comme déjà na suka. Église. Bo sambela bo senga nzambe molimo discernement. Bozali so emporté te na ba sentiment yoka kia. Tant ozolande mission mutu nyonso. Oya za musala nzambe. Yebisa nzambe koloma lobo ezobima kati na ye. Soki eza yo e convaincre nga. So eza yo te elongwa mba moko na motema na nga. Bosaka ta prière wana nga kota na ndako mutu mo na kesa kola. Na puti ndeko mo wana fuka me wa prier. Et sili na sambeli pona ye na lina bima molimo nzambe bisinga sakola mamoyo. Na ndiko sakole sili atali nga fukami. Abimisi mbongo na kata trousse na apesinga ebisi ndeko ne ya mobadi papa Jean oya za musala nzamba solo na ebisi olobi bon poani abi tangu okota ki a ngana ndima basala nzambe mba mote na fuka maki na bando osambela na ebisa ki nzambe soki aza prophète no ya solo pianga sin asakolela penga ebisa nga makambo na okamisa papa abi tangu lobi na ngango na ndimi kwa musala nzamba solo na pie conseil na batu o balanda biso bachaka pe bilembo babisa nzambe na tie lembo oya za yoto oya za yote c'est par là bon bando comprendre que oya za nzambe papa satan n'a pas le baba muto azana molimo nzambe nzambe oyebise ke oya za langage ya satan bien sûr que oui Saint Esprit quand tu n'as pas nada et yebise vérité enseigner malamu ya Saint Esprit ya oyebise ke oya lukuta comme on a toujours dit c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé ou c'est poussé par l'esprit que nous parlerons, nous continuerons à parler de la part du Seigneur. Et là, mon côté, Oyanzambi, et là, nous sommes ça, ce que Ozuka qui vous sent, Ozuka qui vous zambo tient à 4.
o etali nzambe ba ki e kamama na nzambe. Amen. De biso to mesana ko sala et comment le la coutume na biso et comment le la mon mesano il y a mon de vie na biso. Écoutez chers chrétiens, la vie chrétienne n'est pas un moment, n'est pas un temps, c'est une vie. On appelle ça la vie chrétienne. C'est-à-dire, il y a des choses où elles ont concerné Nzambete, mais ça là on a qui bon Nzambe na katina yo. Et aux amalam na place ya Kulukaka ko benga na place ya Kulukaka. Alors, merci beaucoup. Nous sommes arrivés vers la fin de cette émission. Comme on l'a toujours dit, on n'est pas parfait. Nos numéros sont affichés au bas de l'écran. Nos numéros sont là. Il y a là, on a écrit invité. Vous verrez, on a écrit prophète Nabi. Et il y a nos numéros là de la chaîne, de part et d'autre. Là, on a écrit frère Nathan Mwamba. Et de l'autre côté, c'est le numéro de la coordination de la grande chaîne EHP Media. En tout cas, écrivez-nous et appelez-nous si possible. Ceux qui sont là, en tout cas, appelez. Merci beaucoup à maman Patricia depuis la France. Merci beaucoup à ma maman Chantal Niemba. Et merci vraiment maman le Sambo ça la bien. Il y a 0 heure, il y a 5 heures chanson. Merci beaucoup à l'évangéliste Patrick et depuis l'Afrique du Sud. Merci à mon papa Ogi Longa Mbaswa. Merci beaucoup à ma maman Lili Longa, à toute la famille Longa, Kija Longa. Merci à ma maman chérie, maman GH et à papa Ozé Amani. Merci beaucoup et nous sommes arrivés déjà vers la fin. Et moi, votre humble serviteur Nathan Mwamba, là je vous dis déjà bye bye. Papa, question dans la souka. Au répondre, au clôturer dans le sambo. Ce qui est soit zongi. Est-ce que Yopé, au pouvoir na mopandi à tata? Au revoir. Merci. Ce qui est soyez lelo. Siko peka na okende lola. Pe na ovanda pembe na tata. Parce que na sangisa nzambe na elokote. Na lokuta te, na kisite, na singa loketo te. Et o balakisa ngai eza kombo Yesu. Yango soki Yesu azongi lelo. Na okende. Comme je dis, Jésus revient bientôt. Yango bien-aimé dans le Seigneur, nzamba pambola bandeko nyonso balanda yibiso. Et si vous êtes convaincu que tu as un problème, ou essayez de faire une prière, benga to ozanga te osunga yo. Bible na ngai zoloba et batu nyonso bazo approcher na Nzambe, bandi ma Nzambe existaka. Et na memeli bino mutu te na memeli bino Yesu Messie. Ba chrétien nyonso ba olanda ngai. Zwata sambela, somba vin na yo, somba huile d'olive na yo. Bonde la pona yango. So oza converti yo moko par la foi. Priez parce qu'il est écrit, tout est sanctifié par la parole et par la prière. Bonde la pona yango. Muta ko sete zwandika, zwa mafuta ndika zwa te. Zwa sambela utiliser yango nzamba obikiso. Et Covid-19 est aussi mbote au nom de Jésus. Mutu nyonso alanda biso, zwa loboko no tie yango na mutema, je vais prier pour toi. Et Seigneur, na yebi ko nzambo yebi mitema batu. Na yebi ke bandeko ebele ba olanda biso baza na ba problème. Mo pesi solution ba problème ba teza yo. Pesa bango solution na ba problème baza nango. Bikisa bandeko baza na maladie. Bandeko bazo luka bana bazo zwa te pesa bango bana au nom de Jésus. Bandeko bazo luka misala ezomona na te pesa bango misala. Bandeko bazo luka mbongo pesa bango au nom de Jésus Christ de Nazareth. Pe yawe na nkembo na senyo pesa lisu peuple no molimo discernement. Oye ko permettre bango ba comprendre liloba na yo. Musika na bango esprit à marque de la bête. Ezala loin. Accompagner bango partout ba ozala. Longisa bango na bitumba butu pe ya moi na kombo ya Yesu Kristo. Amen. Que le bon Dieu vous bénisse. Amen. HP Media, la chaîne qui vous édifie.